Salut, Mbote Nabino et Sikanos Bouzali Bodota la émission Nabino La Voix du Peuple. Message Ezara à mon corps. D'abord, je commence à dire merci. Nanenge bo sili kotina ba demande Nabino ebele na compte il y a Facebook Nabiso, il y a Vincent Chiluzi. Mais message à l'oleza que tout le monde dit que ba mususu ba ici so ba bi ke bazala ba Facebook té. C'est facile. Olé rotina même demande à face s'abonner kaka. Donc message à l'oleza kaka, si on a besoin d'informations en temps réel et au même moment s'abonner kaka na chaîne Nabiso na YouTube ou La Voix du Peuple. Donc émission totale là bima kota place pour mis s'abonner. Ils en a c'est commis en rouge s'abonner. Au cliquer quand on sort cliquer wana. Ben émission no so na sala ibano le rôle la message na téléphone aux en a facilité au monde malamoko. C'est pas ça Bedi tout. Kakando lobby yango na yebisi bino no soboza kuna na lela bino bia ba papa ba mama ba leki ba tata ma boza kitoko wapi donc bino nyoso soki olingi kaka ozwa ka information ya solo ya propre ya calme ya kitoko donc s'abonner kaka na compte na biso donc na La Voix du Peuple okozwa ba mission ya propre ozwa nyoso ya kitoko ba information nyoso ya bien po awa tembesili. Bien, notre cher fidèle de l'émission Talalelo, merci d'avoir choisi votre émission Talalelo, une émission déjà socio-culturelle, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur vos invités. Et voilà un blessé serviteur, le Mbokate de la presse, Julien Botalatala. Dans le cadre de Mekato plus introduction, le Mbokate de la presse, nous avons toujours un système de Infukama. Des éléments interprètent tout ça, nous avons une émission Talalelo. Émission Nzamba Sali Mikolo. Émission za Sikalora Kaya de Sonoba Destinate. Émission Yambaka Mutu. Tout à distinguer un domaine. Sans plus tarder, le lot, tous les invités nous partager les ming au weba quitté. Il y a des bons artistes et musiciens. Il s'agit de Armaké. Au Tokuruka. Boyba Masono, weba quitté. Mais la personne en botte dans le cordon Vincent Chiluzi. Pourquoi pas na image Parou et Sao. Na concert na ngo tous les années tous autres travaillent na yeba bengi en combo ya Cynthia Bombo. Des ara toujours. Nous vivons la saison de Moïse Sabiti. C'est-à-dire que Moïse Sabiti, ça y a pas moyen. Aquarium de miel. Mbote ndeko. Ah, na émission, na mon swag déjà tant que journaliste, on a swag mon boy et l'accès émission est à la main. Pour battre la rapé face. Na repère sa mbote na bana mikili, bana partout bazolanda biso. Donc na repère sa massa na ngai. Jibol Mbala, ba basket et belé massa wana na ba basket ya mystique. Nabia, ba mise pour nini boy? Ou ba nimba la moko ka présentation ba mbote ba mabanga pour nini? Te fona vandi sa wana baza bato basala mois fin du mois Western Ekoi okoti monnaie gram okoti na nenga ko benda mukie po moni ba basket ebeta mi se Jibol Mbala Dodi Mukamba sans oublier Dodi Mukamba nazo zelaka ba plan et puis fait nanga tout seul utangazo pour les catalogues Sheraton quoi. Tu beta na masolongo vraiment mingi tango ozalaka mingi bat baebelo et pas faire cher de poule. Au salaire combien de temps et pas faire cher de poule? Bon kuna tan nazalaka Tanazara au Sabaker, kuna na Sansala ba. Au Sabaker ou etant ozaki musicien kuna, faut le clair. Nga on ça trop baker, nazali au diriger chœur et orchestre. Kasinga iti mukonza chœur. Nando diriger chœur et orchestre. Tant on a longwaki et c'est nga genaya et pas Hugo le roi de la forêt. Na beta ba 2 ans, ba 2 ans, je me trompe pas 2 ans. Vous savez ba 2 ans et pas Hugo et vous savez ba 2 ans et pas faire recherche de poule. Mais apparemment va 2 ans 3 ans quand d'autres. Mais apparemment mon debo longwaki na wagon. Et là, on est salaki qui est salma bon. Ngapena. Zagi olinga bon. Ya bombe za te po ba ota la biso même Moïse Sabiti ayibi ke non bolongwa imana nenga wagon. Na lobango med for la émission tout na longwa te. Et c'est nga ka ke place na sala qui c'est nga était na sala. Moni so za place mon ozo travailler ma casse, ozo ma ta boulot trop élevé. Un patron orchestre monique a été ozo mama casse, ozo déranger. Fallait na sala boy. Selon yo ngol baké, selon Arnaqué alingi Moïse Sabiti. Selon Arnaqué alinga lo baké non en autre faire recherche de pour maman malade. Ka chende e bando déranger tala mo ngala ro yemba boy mu ko orchestre pa yembi boy bati wala arkeli to wana ye muta yembi bon. Ka chesenga ke atikala na ayemba ba plan na atikala yemoko. Utike à l'aise. Et ça confusion te que vocal mo sala makuna oh te wana arkeli wana yete confusion ça qui m'a trop. Yanga senga ke donc
balongolenga balongola kio la longwa te me balongolenga balongola kio melo po ndo déranger am sona ko yemba ba ka sa yem ta yemba to comprendre rap mo na selon yo zo cha faire recherche depuis makelele tenga makelele nga bi ma leste ezali ka ke nga sona zo yemba batu ba ka sa yem ta zo yemba hapo naweza nini boulot bien nini oh kasi da boulot tu fais mon color qu'est-ce eza boulot mais apparemment Moïse Sabiti tantine botalatala arnaqué azem tout le monde dans le bâtiment mais na comment loba mais tala lelo arnaqué na kati ya maison mère lo baraté papa mon tonzo misanga ke na lo barato ba masalanga neti ba les filles sages mulele ba lo ba masana ça lo baraté ba Janeli Makenzi masanga Janeli Makenzi les filles sages mulele Richikanga styliste et dans le monde ba Real garçon Real de Chine yinda ba hotel so batale loro ba sepelate monique zaika ke na o déranger et ko za yem to yemba ba libanda te wana arkeli to ko tala so sikola te to zela yemo ayem siko comprendre ba confondre Mambo zolo bango kaka po comme la maison wana ye ba tokota da ba ndio yemba moni ya no sa confusion bana te na disque bo te wana nani mutasal te wana ye te sa confusion na disque mo te lo moto yemba ya lekeleke ane sala confusion ba ba te tilelo wana ye to yete yango ce que sala ke na longwa c'est bon yango na ke na est moto beta nzimo mo na changer lignée habiter bat ba conseiller habiter ko changer la ligne te faut yemba na ligne wala toujours bon ça déranger bon et ça faute na ngata ça faute ya nzambe nenga ke la rabatu acha batu Paul Katala Sheraton mon frère hôtel émission na nenga mikili azala direct de kin quoi Paul Katala Sheraton quoi on comprend et bando déranger senga ke na zalate le na pas Igor le roi de la forêt le lo mudinda e bimi le lo ba vocal la mystique batu bazo yemba ba vocal la mystique wana mais batu bazo ba ke bolinga ki ndeboul Nicodème arnaqué bino nakendamba mona répondra poto kenda émission maman show parce que nga linga bolte nga za le premier oyo meka akotanda ko moni ba tutu ba na simalanga ba tutu ba na simalanga za le premier après combien de mois ba misuba ya ba 2 ans après ba une année mais nga za le premier na atanda ko na se décida pena te na ya pena mabele ba pi rocher ba na simana mutadaki na simalanga za Nzambe na se bondo ya machine di Congo po ya zaki na simalanga ando pusanga liboso akotanga na lupango comprendre na sens wana quoi si vous pona succès vraiment c'est-à-dire que ndenge MSU succès no niveau no ezala ki ya boyeba neza ndenge musundo koti na maison mais est-ce que matisi ma pekate mais nanga moment na Moïse Sabiti je crois comprendre que moi ndo ko lo batuma par rapport franchement toyeba na biso moi place ozaki toyeba na biso toyeba na déjà mais akoyeba na awa eza différent il y a différents makasi toyeba surtout toyeba na tem su bat balo bato benga même si tolo ba faux vous comprenez ba non comme flashing gate obi ki bato bele bazo ba ki flashing gate et simbité on dirait tellement bolongo ki na succès makasi et après comme na tamo ba zeli pe disque batala mo donc il m'a plein donc bat baza ma satisfait ndenge bazo zeli na ngote flashing gate na bi ke Moïse Sabiti azali Moïse Sabiti Aza mystique Aza mystique do yeninga bo Londres Dubaï Afrique du Sud awao na biso titika yembe faire des millions pas Aza mystique abi arkeli faut ozo mikolo faut changer plan faut y en lo mo ya sema ya mystique titika yembe faire des millions tozo zela kaka la promesse est une dette tozo zela kaka nde mais senga moni disque oyo surtout bi et ça le succès te to kosi tolo babongo te tolonga no mamba kunga siko na nenga seben nanu yozo kakata fumbo nenga zo panzana mte wana seben avana ingete ya block cadene yaki uzo kateke sala ki makamo bo siko tango biso to yeba mudinde koti ba apocalypse bela ba ya ba che ba chan ba donner recevoir ekoti ba nan ba cha ba to ba ya ekoti o mo teke kilo wana te pele lo arkelinga lelo sona zo lega na nzela arnaqué alati pantalon mudinde yozo mona succès wana zo mona ba je nataka na siksa bongo tama mbosa obi ngene na lo babweda ba mansaka ba yoka da bakanda kadogo so ka kanda batutu bazoka kanda bafandi bazoka kanda ndongo zo lo babwe disque oyo eza récite eza na récite eza total parce que disque oyo
ça dit que moi je faire comprendre bato moni ya bato mususu bato bachela bango sport ba ah tabake kuna azane faux chanteur azane boy tala lelo niko ya dem moni émission tala lelo kombo émission tala lelo comprendre bato MCP ba nsusu bata niko longo ba ah te ya na kutu bogarga ya pamba moni lelo donner recevoir jusqu'au rolobani to porter ba un plus moi ya makasi faut to lo bango moni génération ingeta o ngai Ferrari niko ya dem merci moi na wana za clan wana natangelo eza génération ingeta parce que ba masika bazalaki batamba batutu ba na époque na bango ma sika yaki ba déplique ba massa ba brigade siko eza est-ce ça époque ya flèche ya génération ingeta tant quand on parle de génération ingeta on voit Arkeli arnaqué autrement dit 10 à match mikolo bazo benga 10 à match bon ba bengo 10 à match tout betaka li selon parce que ça peut artiste émission bo vouloir qui n'est pas moi tant muke à la maison mais pour na départ ya héritier Watanabe impressionné ça mais moi la main ya longwati à ça la carrière nae a bon poto ça l'ingraté moni aza artiste moro boy azala déjà formé makasi pa igul roi de la forêt azwaki tana na wenge mutu ba ambition nae amoni ga rosala aro tonga pale na pe azwabana nae abotati asala tozana igwe bonne chance na PC bena bambota trop chance héritier Watanabe boto lobani héritier Watanabe ouais héritier Watanabe bonne chance place à ça aboseka dire respect car la papa respect na papa pour anonde respect za te to bendene non respect za te bon moni batu ingratitude za trop siko ngana yebike ya maele respect car na père et arabien et ça la bien pour moni le so ngana o témoigner boye mutu so pas rolo ba faux en campagne azai garçon mon boto za na bien mais apone ça nzela na bonne chance c'est la vie biso zana igwe tozoyemba makasi mudinde koti ba chéri ba sepeli bana mike bazoyemba le plus important c'est ça pour nous quoi on a chité mba on a pesa ba mbote c'est là tozana denika bon c'est bon pour pesa mba mbote na baibota pesa ba mbote na ebisio moni ngana na batu mikolo na batu bazaba bala mbongo trop siko ba linga fona ba mbongo yo moko zana nini ngai Arkeli aza tongi déjà Arkeli kasi kona bandika musique na wenga na sala combien d'années na sala na combien d'années na wenga na opesa mbote na ye moko mutaliboso titika yembe affaire des millions titika yembe na moni maître nonasi na somona maître titi na somona ba manzaka tu bazana nenga système na nenga nini et puis na bosanité pour le Catala Sheraton na kin na opesa mbote na Jibol Mbala masala ngai ba basket ebele venanga tout seul lutanga zo immigration et puis na bosanité de Chine inda garçon réel na bosani Janeli Mackenzie Amédée Mackenzie basé belé Joël Men Nzamba Fashion masala ngai jire ce bondo na kini Sao le grand caméraman a biso 10 ans no bimisinga na camera na bi après mission batango otalango bana pena ba kobenga western na kota na nenga système quoi bambote tu abatu tu balinganga fa na sa makunga mo lo ma vocal ça yo muntu sali ngote yesa utu be betonga mbala moko parce que pour na plaisir à Moïse Sabiti ni TV nanga nono kuri masolo en direct de London nono kuri masolo venanga na Finland mo biso tala matsa ba Finland tala niveau orchestre Finland peut être par ton hôtel faire cher de poule. Notre lobano c'est important. Vous comprenez? Na pesi mbote pas gento sigalo mon vieux. Na sigala na yo même malgré mikolo moi kara mais aux affaires na ngai au salaire trop quoi. 32 souffle. Moi vocal pour la Moïse Sabiti plaisir. Akaba salanga kanai pouti famana wenze. Omisobeli kaka fumbo bosani ko sambelanga mikila. E pourtant to salaki avocat no sala wenze. Salaka tunanga papa balala bela yoni nyango talalinga kamingi misunyo kama sombelanga makenena ata salala ke makasi na kama riska na leta chama na kama riska na leta pinzo chéri général tumba papa tsoto nange se benete kasieza musunyo pourquoi lelo commission jouer na yo chéri moto te kakiepo Sona bombaki butola longai na yo plus que nuit de nord mama wa chérie
motema pase malile singi ngayo napesi bato tu balingaka ngai bambote ya trop quoi nayebi ke émission eza suivi la voix du peuple site na biso la voix du peuple fona mona mpe rendement nango c'est-à-dire ke chombo bato babengi na ndenge banamber omoni banamber tokima yango parce que omoni bato mosusu boye bakote mo bakamo boye tellement ke nalobi boye esali motema pasi yo mo boyebi ke olobaki ke bakobenga mpe te mais nga nalobi makambo ya vérité ti est ce que makambo nalobi na ya vérité te ke nga nde nazali kuna endo déranger yozomona te ke nazoyemba boye nazopanza bakashe mosusu nazopasola yango nazodusola ozomona te ke na ye moni ke fona naexplike bato bana kini nga na mona ina natangi ndule sikoyo toza na igwe bonne chance napesi pena bambote trop boto oloba nini ouais héritier Watanabe bonne chance place aza aboseka dire respect kaka na papa respect na papa pour anonde respect za te to bendeni non respect za te bon moni bato ingratitude ezaka trop siko nga na yebi ke ya maele respect kaka na père ezaka bien et ça la bien pour moni le so nga na témoigner boye mutu muso pa koloba faux comprendre azai garçon mon boto za na bien mais apone ça nzela na bonne chance c'est la vie biso tozana igwe tozoyemba makasi mudinde koti ba chéri ba sepeli bana mike bazoyemba le plus important c'est ça pour nous quoi on a chité mba on a pesa ba mbote c'est là tozana denika bon c'est bon pour pesa mba mbote na baibota pesa ba mbote na ebisio moni ngana na batu mikolo na batu baza bala mbongo trop siko ba olinga fona ba mbongo yo moko zana nini ngai arkeli aza tongi déjà Arkeli kasi kona bandika musique na wenga na sala na combien d'années hein na sala na combien d'années na wenga na sambote na batongo na kopesa mbote na ye moko mutaliboso titika yembe affaire des millions titika yembe na moni maître nona nazomona maître titi nazomona ba manzaka tu bazana nenga système na nenga nini et puis na bosanité pour le Catala Sheraton na kin na kopesa mbote na Jibol Mbala masala ngai ba basket ebele venanga tout seul utangazo immigration et puis na bosanité de Chine inda garçon réel na bosani Janeli Mackenzie Amédée Mackenzie basé belé Joël Men Nzamba fashion masala ngai Jires Bondo na kini Sao, le grand caméraman, il y a 10 ans, au Cameroun, après mission, bana pena ba kobenga western na kota kota na nenga système quoi bambote tout abatu tout balinganga fa na sa makunga mo lo ma vocal yo mutu sali ngote yesa utu be betonga mbala moko parce que pour na plaisir à Moïse Sabiti ya TV nanga nono kuri masolo en direct de London nono kuri masolo venanga yi na Finlande mo biso tala matsa ba Finlande tala niveau orchestre Finlande PCP expert non faire cher de poule nat lo ballon ma besoin important on comprend na pesi mbote pas gento sigalo mon vieux na tikala na yo même malgré mikolo moi kara mais aux affaires ngai au salaire trop quoi 32 souffle moi vocal pour la Moïse Sabiti plaisir akaba salanga kanai pouti famana wenze omisobeli kaka fumbo bosani ko sambelanga mikila e pourtant to salaki avocat no sala wenze osala ko tunanga papa balala bela yo ninyango tala linga kamingi misunyo kama sombelanga makenena ata salala ke makasi na kama riska na leta chama na kama riska na leta pinzo chéri général tumba papa tsoto nange se bendete kasi za musunyo pourquoi lelo komisiango jouer na yo chéri moto te kaki epo ya sona bombaki butwalelo ngai na yo plus que nuit de no mama wa chérie motema passe malile singi ngayo napesi bato tu balingaka ngai bambote ya trop quoi nayebi ke émission eza suivi la voix du peuple site na biso la voix du peuple fona mona pe rendement nango c'est-à-dire que chombo bato babengi na ndenge banamber omoni banamber tokima yango parce que omoni bato mosusu boye bakote mo bakamo boye tellement ke nalobi boye esali motema pasi yo mo boyebi ke olobaki ke bakobenga mpe te mais nga nalobi makambo ya vérité ti est ce que makambo nalobi na ya vérité te ke nga nde nazali kuna endo déranger yozomona te ke nazoyemba boye nazopanza bakashe mosusu nazopasola yango nazodusola
ozomona teke na ye moni ke fona nasipike bato bana kine ngala mona ina natangi ndule siko comprendre mona ina formation na pas Igor le roi de la forêt donc na habité sur ezala quoi donc bambote trop bato tout balinganga ba retenir ni leo le kine émission tala lelo bon bato ba retenir kaka elongo ngana yesa bato ba retenir na otinda bato bayoka chant moni chande makam. Salut, mbote na bino esika no subuzali bodota la émission la bino la voix du peuple. Message ezara à mon corps. D'abord je commence à dire merci na nenge bo sili kotinda ba demande na bino ebele na compte ya Facebook na biso ya Vincent Chiluizi mais message le les que tout le monde que ba mususu ba ici so ba biki bazala ba Facebook te c'est facile. Olé a même demande à face s'abonner kaka. Donc message à le zaraka. Si on a besoin d'informations en temps réel et au même moment s'abonner kaka na chaîne Abisso na YouTube ou la voix du peuple. Donc émission totale oh bima kota place pour mis s'abonner. Ils en a c'est commis en rouge s'abonner. Au cliquer quand on sort cliquer wana. Émission no so na sala ibanoé là le message na téléphone aux en a facilité en monde malamoko. C'est pas ça Bédi tout. Kaka ndo lobby yango na yebisi bino no suboza kuna na lela bino bia ba papa ba mama ba leki ba tata boza kitoko wapi donc bino nyoso soki olingi kaka ozwa ka ba information ya solo ya propre ya calme ya kitoko donc s'abonner kaka na compte na biso donc na la voix du peuple okozwa ba mission ya propre ozwa nyoso ya kitoko ba information nyoso ya bien po awa tembesili